Arrêtez-moi ça. Hein? Ok? Arrêtez-moi ça. Laissez les petits là se chercher. Je sais que vous devrez mettre des polémiques dessus parce que c'est comme ça que vous mangez. Vous n'aimez pas aller travailler ni apprendre. Vous préférez faire des polémiques sur la vie des gens. Pendant que vous-même, vos familles et vos vies sont tellement médiocres qu'on ne peut pas en parler. Donc, arrêtez-moi ces conneries. Ok? Voilà. Ferregola, c'est une légende. Hein? Ces derniers temps, on doit respecter les gens qui ont vécu. C'est important. Respectez les gens qui ont vécu. Ferregola, ce n'est pas votre camarade. Laissez les petits, ils se cherchent. Il a une femme à nourrir, ma belle-fille, plus qu'à la mignonne. Et puis, il a une petite princesse à nourrir aussi, sa fille. Malka. Donc c'est pour dire que laissez-le tranquille, arrêtez-moi vos conneries de collant-coller là. Ok? Laissez mon fils tranquille. Ok, la politique est un problème. Pour ce film, nous avons sikuna. On a nos ozo banga bagolois. Ozo banga bagolois pour ça complexer. Ozo banga la kofi. Mais bakali ozui. Combien de relations bébé nous avons là tout bien. Ni quoi qu'on côté la era. Au bébé na bate belé. Tala siko yo zui problème. Bobanda a yo no zo problème. Ka era na zo ba problème yo zo bebana. Yango na ngana ko bebana na mutu pona mutu te. Rando na nga na bien era akomika mamba politique tant bakali ba lapide. Wana zo banga ndeko loba. Bakali ozui. Combien de bateaux yo bebana bango pona era? Combien de bateaux yo bebi sa relation likambu na yo te olatango pona era? Mais yo mokilezo lapide yo. Era bouche be. Ata komata na ba live no matate. A comme quoi ça j'ai pu parler de la musique parce qu'on nous mélange là-bas les $300 qu'on donne là-bas. Quand à les 7 hier à quel concert, yo ça les critiques ils les disent. Les 12 bandos fin les 13 hier à tiki maman musique. Au monde a sundolo na propre sort no hein. Ozui bakali. Qui camarade ya sens moko. Sens moko. Combien de bateaux yo fini bango pona era? Oh yo na bango perso. Boana prompte. Era ti ma musique mazo finga ne ba basi kuna tchaka ba basi na miniature. Na ndenge tchaka ba basi na miniature qui peut dire que na limite avec mon frère et ami Bakali. Ata live na yo. Aka komata na live na zo matante pas zo banga bagolwa. Po era non désolé. Ministère boaka été. Aza complexe na Kinshasa ta ministère mo ayeba ki été. Na Kinshasa ministère mo atanga kombo na zate. Donc a kana ayeba nzama kaze ba musicien. Ngane la boy. Fali ku ba boaka ngava comme Konifuati. Na gagner da batumio sur le bien Fali. Fali atangi ba kombo na boto ba Konifuati nga Fali aboaka nga. Na ocho bota Stéphane bébé. Stéphane na 3 mois. Ya na nga boaki nga. Na 3 mois Fali ku ba boaka nga. Moi Stéphane na 3 mois Fali ku ba boaka nga. Hérité ku ta boaka nga tongo. Fabrigas, merci. Rendre vérité, mon atini lenga libanga Fabrigas auto boakanga. Yes, namna to boka avant comme Konifuati. Je suis bien que boakanga to musique de la boakanga plusieurs musiciens. Et a complexé otiki bakali na propre sort na e. Okomo kosa, tu veux plus Kinzingu merci et Kinzingu atato bomanaka. Mais yana boakinga. Nele yo era kita sama kambu muninga bakali faute na yo te faute ya bakali ngana ba lo ba ke bakali aza général nao do bakali aza mukala no amitié à sens moko bakali
Moutalo bana era. Pipi ezanga musisa. Bakalio ye. Biso totomoni pipi ezanga musisa. Ezarate. Bakalio komisa koka. Ah, normal. Nani mutouche. Musisa ezate. Musisa ezarate meloko. Musisa to luka to mona musisa te. Da musisa te égale à 0 plus 0, 0. Bakalio luka ka to comme ça le na ngamu nini to mona te. Ba fingi era so era zi problème bakalio yo tche mukuse wana. O tche mukuse wana les cours là. On bien ta confier au mide les cours là. Au Rwanda, mon cousin n'a son venti, là il va 5 heures du temps. Si quoi, il y a un problème. Pour il y a un problème. Pour il y a un problème, il y a un côté. Quand il y a un problème, attends, comme tout bêtement, si on va répliquer, il y a les cours là. Les cours là. Bon, tu as un bakali en haut. Ce qui va caler aussi problème, ce qui est là, il t'a qu'à pipi à zanga moussissa aussi problème. Les cours là, au lieu vendre la live 5 heures du temps pour la pongite, 3 heures du matin, 6, 7 heures du matin pour la live. Si quoi il y a aussi problème, il y a va caler première fois les réseaux sociaux et il y a yo. Et il y a wapi era ka era vient la musique ba benga na conférence ya bata papa Hervé era ya tika musique té alors que concert à Foutimbo on est era ya tika musique té ka ba kalo ça lui critique les golons très fâchés maman era tika musique maman a tika musique mais azo finir là-bas basi kuna Stéphane on va de l'autre côté s'il te plaît. Tu veux prendre quoi? Ta plainte. C'est déchargé, non? Le téléphone aussi est déchargé. Non. Va là-bas alors. Merci pour ta compréhension. Kaka! Bago, concert les 7, et à la musique. Bakali a sali analyse, les 10 Bakali a sali analyse, et à la musique. Les 12 Bakolo comment lapider et Bakolo comment lapider Bakali. Les 14 et à maman, je ne veux plus parler des musiciens parce qu'on nous confond avec les $300 que vous donnez là. Mais on finit à chaque jour. Le même vous n'autre. Qui regarde, alors vous nous insultez. Il faut regarder vous les Gaulois. Vous manquez du respect à Bakali. Je ne veux pas. Yo l'obité. Bakali ozui les cours là. Les cours là. Les cours là. Olivia, merci. Les cours là. Les cours là. Tala. Ce qu'on soit vendu pour na yona era na bimizoba yo Bakali. Parce que oh yo sale la ke yaza incapable de zongi selo. Aza incapable de zongi selo. Po yo ndo za na kofi wana de kofi a emi erate. Bakali era envia, avec convia. Nde faire gola ebine erate. Amona erate, aibi erate comment tu as boire ka pour lobi, batie la liste, boire ka era ces derniers temps à lobelo, boire ki ka era Ramsès Moïse. Aza muto a faire gola te. Ngai nene ya. Travail na fin d'études, na ifasik, faire gola mutaidanga. Sujet qui l'apport de musiciens congolais dans des sociétés brassicoles, le cas de la Bralima. Faire Egola, Azaki sponsor né Bralima à l'époque. Na Kingai Nene, faire Egola na Ifasik G1. Kabila na 300, faire Egola. Atinda Moutara yo kaka Kongo Nene na Ifasik. Na ebi faire Egola Moutala qui faire Egola té. Moutala qui faire Egola té. Moutala présentant pas faire Egola té. Ayoka Kongo n'a pas bana Ifasik. Atinda Moutala kanga na Ifasik. Donc il y a un faire Egola ko tumbe ya biso mbisi boye. Wakuta baba nenyo soba ke poto. Makambo era enviaka.
Jamais la fille a fait rigoler. La fille a fait beaucoup de makambo. Na monka fait rigoler respect. Une fois, na senga pardon, ma lobe lekanaka. Nazara consciente, nazara moutou, ma lobe rokyo lekana. So na salle ma ben, on senga pardon sincèrement. Et puis, on va dans zone de la sous-té. Na critique à kabamisien ni on soka fait arrêter. Mais, ta, voilà ma maman, so era à l'autre ango. Maintenant, tu as un faire vraiment pour inciter na ifasik. Mais bien le courage na mat. Na kedaka une fois, deuxième fois, troisième fois na memele kama na nga yembaka comme chanteuse na ye. Faire quoi pas zoaka kama na chrétienne pour les chants. Après chrétien pour une musique à mon kilité à kimi. Siko wa era na bumbu. Siko maman nyoso te o menga lubango chaque fois nga fait quoi kabila bon 3 fois première fois tout le monde a kabila $300 deuxième fois alors nandinga Fatima aye fasik nandinga Fatima aye bisi Polydor Lofaka c'est mon cousin Polydor Lofaka za cousin nga za porter parole na ye ben à toquer na totem na denga facile voilà dans la voiture mo boya c'est donc après la voiture te akabenga na sumbo fait ouais akabenga sumbo 3 fois nga inene ya kama na lodi chitala chrétienne bona za faux côté ni vrai oyo ni rosa sanga zala kapé vrai côté ni na za faux comme comme non lo ba oh ça date ce qui est 2012 ce qui 2010 so 2009 donc on a faux dans le banc on a la mtocha mundu pour le banc le fini va kali mutu ce qui saka ou les cours là zia kota ya yemo ko dans le banc la misu de loka le fini va kali tabando kyo tango ke kuna ba kali kuna nene azo fingo bota gera ba kali ya na rappeler dans les cours là azui bota gera ba kali na lo bana on a misu na ndo zana le fini va kali le mutu ce qui saka wata ngoke bakali kuna nene ya modela fingi ona live na ye zala fingi na misu de moko poka bu bakali aka le kula bota genga bakali so aza olio memela ezata ye olio memela ezanga mona lobelango le kula connexion nga les gens naza pour son maitsa batutu naza pour ça bakali yo moko tagé batagande nini yo batagandeni na tagye bakali kofolo mideti na ko bloquer au fil des chances dans la rande vrai et yo quand il boy bakali les cours là na bandele lio sponsor que on est cause à faux na bandele lio bakali les cours là ozui combien de bateaux là bébé na bangola likambu na yote pour la era au collège to rosa live à 6h du matin kofinga batou gratuitement pour la pipi o ezanga musisa siko lelo yo bakali aussi problème première fois on va prendre na communauté wapi muninga no wapi ye ata poste pamba ako makara mon frère courage mon frère et ami bakali bak sisi forever camarade nanga ya bakouk muluba garçon na zanga pipi ezanga musisa bakali ata likambo etali yete bakali asalaka 6h du matin 6h du temps 9h du temps na live voilà ça c'est les cours là voilà kokote ya camarade na pipi ezanga musisa les noms bakali azoba prompte la communauté Karim Bala na lingako non bakali azoba prompte la communauté azoba prompte ata ba youtubeur na ba youtubeuse bakali na azala prompte personnalité ya kote la camarade ne pipi ezanga isisa
akofinga bato akosala bale le bakali aussi problème na communauté wapi camarade mo era kaka bando finga un jour après on y a tiki na makambo ya nini ya muziki ya comme politicien mazo finga ba sa bato na page na ye kuna zo tia bona ba miniature acha bato ba finga out on ça on ten capable pas ça complexé on to ba musicien ba yebi na makasi on to ba musicien ba tanga komboni ngane na bona na sima banga e ba musicien minene non na yo ka compéter pas bon agenda boîte te que na be barté na bandeli fali aboka avant comme chronifuati fali poupa aboka avant comme chronifuati héritier watanabe avant comme chronifuati nebi ferré na ifasik avant que chronifuati nebi ya personnellement que aza numéro na numéro ne que na landa kune na que na type maman bango avant comme chronifuati miseni et tout légal c'est moi miseni tsushumiyaki wa bibilo bayanga bokote langa Nidango nasali yo giengo na bengata nene ya kelekelo engo monsieur Fabregas merci beaucoup Fabregas a beaucoup entendu dans la chronique monsieur mais yo era musique nzingu ndana succès lelo na kinzingu gigi na la lisa na besa sila na tali likolo na batikolela na tali saka na tika saka plus jamais bakali plus jamais ça on tali kamba era abani na kinzingu dinzi besa lisa besa sila na tali likolo na batikolela na tika saka plus jamais ça plus jamais ça qui yeah nande muzali ya succès makasi babwa kina toyoka na kutu te totanga na te mais kinzingo babwa kinga dana gagner a gagner yo ozoka pema kasi yako zwango na pes na yo lokwa na yo ka pema yo pesa na kasi pema na yo ponga na tiko yo ka pema yo bakisela na yo souffle de vino ozo bakiselinga na tia sous filtre te pour ton information na tika le nanga musée les pères bo mesana on pose bon moninga nzela boye banga bien na tia sous filtre te na longola na comment y en a les pères nanga na mon relation il faut respecter nga Bakali 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 Ozui Moni soni wana oza sa live na ngati oko ko matate po série po se non na bengi na appel normal fa ya Bakali ozoba yamba na yebi koza ana se wana soni mutezo salo yango bo yamba soko za muto swana kana Bakali kasi era aye soki yo muto swana kina Bakali me era aye déjà côté la Bakali na likamu ye era pipi zanga isisa Bakali o etaliote pipi ezanga isisa era ezanga isisa na luka isisa na baluki isisa ezate
mais bakali alinga nzibisa biso ake bongo nde waouh. Bakali a combien qu'on vend dans la live de minuit à 7h du matin pour qu'on comprenne depuis 4 colina ici sanga et comme à tour à era ici c'est zati tout le maté et le bébé était Bakali lika to si la maton dit make ici c'est zati normal ici c'est zati tout le monde a ici c'est zati Bakali ka dit make ici ça te zati normal kaka ngabi normal te c'est ça le Bakali Lokwa bagolwa banana bagolwa putu na bango mtoke na rando bien ba yaka bobondo ta mafinga na moko ba yeli bakali bate bagolwa balinga bakali basali boy ba basali bakali ka balowe ti bete bagolwa nga ba to finga na me o basali bakali balongo li se carte la tête Baba Bagolo ici camarade non, bawanga ici mon pao camarade non, era. Pipi zara ici ça. Bagoloa bawanga ici mon pao mon kondi bakali. Nde bawanga na Yesu. Ava ba ke kuluzu yondo tambola kade ngaite bago mo ba wanga ni bakali era monoko maman a commis politique yo commis politique depuis quand bagola batie kumba batie bakali kuna tanta scale tembe ntuki tembe ni suki penini kuna Pipi zara ici ça ata soutien ata problème ça rien au contact mais on tient ta photo à camarade noka il y a qui message indirectement Pipi zara ici ça boy apangi ba golo attendez à la comme ko me ka ba golo ate ba ko décortiquer pipi bon Pipi zara ici ça tout le monde est bagola. Tout la cache. Tu quittes la boca. Et la maman, je ne veux plus parler de musiciens. Ce sont les là. Maman, niveau, ils ont un niveau. Vous avez ça électricité, à cause de ça, biochimie. Niveau ni ça elek ça elek aux diplôme na elek na iti bumbu na poto kutu balinga batamisa maboko na poto balinga yo wanga na misa maboko asa ça na elek asa ça na électricité na iti bumbu te asa na wangalema Itinga lima. Comment dans vos années? Et ça n'a eu peine, boy. Mbabo kaka. Muluba. T'es ITCT. Et ça n'a eu peine. Non mais, era, moi na classe à noko kofati la 6 classe moko. Mais lek. Tata era c'est que noko kofati pas à la réseaux sociaux mais era construction la 6 na masamba la biochimie. Donc moninga na classe noko kofax. Aza à la réseaux sociaux na TikTok pena nyonso. Ite sengalema. Ite sengalema za na zone. Yango za na ipeni. Iti na musa mikomo. Eda te adapté. Eda. Bozia. Non comment on a caillé. Te ma femme te ma femme. Ma femme bo ma femme za na elek. Ma femme te ma femme won't. Na bien
moi na classe ya banoko ko fax bavandaka noko fax na bali boso ye na basima basera ngo bazo benge tigo alo na alo na école na bango bazo benge alo na alo po azawe basera tigo e chaka alo alo ko bengo fele yeso na soka ondo linga mwasi na alo bazo benge alo na alo itepe ngalema bazo benge alo na alo bazobenge alo na alo donc d'accord na bien batalo kuta busala ndeni oko so bike bat motana bo baza de électricité ya kosa biso azo diplôme na biochimie asisa wana te o mo se lisote ifasi ko wapi o wapi banda atuna kamba ifasi ka ka so te ya zaka il faut que ista Moussa kutu ya kitoko ya électricité complexe te loko ko fati ya na poto osa ni musana maboko atangela eleki na poto ko baba foko ye musana maboko po ya mande ko sungo ye complexe loko aloka ke bana biochimie de bana mayele na boya eleki aboya eleki era pour na zanim bakalia manka ba biso nyoso ba respect a pona kokote la camarade ne ya pipi ezanga isisa likwa kokote la camarade na pipi ezanga isisa bakalia manka bato ba respect afinga bato asala ba 7h du temps ba live pona ko manquer bato ba respect pona kokote la camarade ne surtout ba ya pipi ezanga isisa bakalia kaka nito ndima que cosa ici c'est ça normal oh c'est normal c'est ici ça de mobile ici ça pour être bisous votre petit bami na 5h du matin il faut que checker moi na ici ça attends moi na mki mais ici ça faut là et pas c'est que ici ça zoya ici ça ngoyo moi mki ici ça total ka bisous maman bami bani faut que talo boti moi na mobile faut que tala moi non comme na 7h30 vandi sala na maya lumba préparer à venir à moi 7h30 moi lumba tchena mai vandi si moi na bassin au sale ka je le quoi au sokoli lui moi so comme na 7h30 au tchema lumba au tchema lumba vandi je moi no vandi si ata 20 lumba au somba bassin baba basaka na kasa asa mwata lokwa alisa no mais yo maman oyebi ke c'est pour l'avenir na poto ko zanumba lobate ata ba château rouge wana sungala kokola na monte bo pikiliki na avenir moi lumba moi mobali c'est à partir de 7h30 8h pour 20 ans moi au moins là ça comme 11 ans 12 ans 10 ans 11 ans 12 ans on vérifie soutien là comme on yoga son ce qu'on a âge 7 ans 8 ans 7h30 8 ans bassin au bord ma petite moi avant dîner l'avenir te donnera Mississa l'avenir te donnera Mississa qui a et dans le château rouge, dans le château rouge. 25 mois, moi, mon bali, bongisa moi pour l'avenir. Bongisa. L'avenir donnera bébé. Ici ça. Qui a. Bakali, il y a une autre qui est qui toque. Ils sont obligés de faire. Quand tu as la vacances, Bakali n'a pas problème. Bakali n'a pas problème de la réseau social. Bakali il kamba batugi. Il y a des cas où la fille maman si aïe, on est normal. Ba fille ko fait no bidé ya est normal. Bakali a comme mukala era comme mukala era ta comme mukala era. Bakali ba lo ba era pour Bakali là il va 10 heures du temps. Ola la kate. Pour moi on ko la les puissants. Tola katola mukaka, les puissants itaka ebini.
Itaka est poussé bimi. Itaka est poussé bima te Itaka bimi. Total Itaka boy. Itaka ezanga ici ça. Nga oui Itaka oh il y a un problème. Itaka era comme si 40 ans. Itaka d'abord et moi fatigue dans la 65 ans 70 ans. N'y a moins de 40 ans Itaka ici ça te. Bakaya kati lama. Oh bakaya Itaka le puissant zanga ici ça. Nga bezangi yango to mona ici c'est zate. Ici ça. Aluki ici ça kombo nanga. Tamoni yango bien. Ici c'est zate. Bakali. Avant de qu'on soupe la biche va plat. Sopa plat. Sopa plat. Sopa plat. Donc on va bien mettre la bakali. Et n'aime pas bakali à sopa la plat. Sopa la plat. Pour kaka, ton monique ici c'est zaté. Ton lo bakali ici c'est zaté. Et comme un problème. Bakali va mettre. Akeko simba sika ba simba kate ba golwa mama ba mo bondo biso ba golwa na na to ya mo bondo dai ba kali mo bondo ba kali linga cheka bundo ko ba golwa bi to so simba yo ba kali yo ça so critique to simba là où ça va faire trop mal ba kali ba golwa. Ben, on peut sa confie 48 heures. Il y a Gérard. Gérard Natikali. L'homme commence à vivre la vie. 48 heures. Après, météo. Bagolo, on peut se confie 48 heures sauf hier. Ou maman ou Bakali. Confie au l'homme, il dit, aïe, qu'on wang à la Bakali. Non, bien. Oh, on a yesu ana kombo nena ninga pe Bible moi eza lisumu ebeta kombo oh on a yesu kombo nena oh on a yesu Stéphane nous diminue non Pierre J'ai ma tablette où? Va là-bas Stéphane va là-bas je vais te frapper je dis va là-bas Maman je sais pas là où ça se trouve va là-bas Betelo, te yuda na te ka Yesu. Golo no kwasi ka téléphone che Kofi Olomide boy. Kofi Olomide bakali. Kofi wangani. Bakali nde Betelo wangala ka Yesu. Na mama Golgotha. Yondo za kana eko fona mina binga ite. Bakali na sa bino soso ko lelo. Monde lelo yo ba Kofi Olomide. Yaya. Mokolo mo ebamite bagolo baleli seli bakali soso yonde tomona kayona bakali kofana bya bingaite yonde tomona kofana bya bingaite yamisa tu yo Kofi Olomide tomona ko kuma bino atabakala mona na ndoto mikie mais ça c'est qui encore son nom les messes là il y a d'autres mikié Kofi Olomide wanga ni bakali 3 fois soso eleli kaka bakali abalo ki simatali mo pao et c'est bien les cours là et le bakali boy Bakali ke bakali azana camarade ya munoko asona kana babasi. Tebe ke bakali azana camarade asona na babasi. Alors baka j'étais parti pour ne plus revenir nazonga kaka. L'homme de 18 projets attends moko za réalisé. Oh, et comme bakali manqué bagolo les 10. Concert les 7. Les 10 bakali manqué bagolo. Les 12 bagolo va comme au tomboka. Les 14 bagolo va pesi Kofi itimatom. Les 15 Kofi va ni bakali de va répète va na Yesu. Les 16 va. Tomo aka
Itaka ezanga ici ça. Oh, je veux plus parler des musiciens. Je veux plus parler des musiciens. On nous mélange. Mon niveau intellectuel, ça ne me permet pas de se mélanger avec tout le monde. Les $300 là qu'on vous donne, qu'on nous donne là, ça nous fait mélanger. Vous croyez qu'on est tous de la même terre? Ndenge nini ukinotika muninga na kati ya esanga atiki bakali quand l'être bimi boye si tu ne peux pas être bien avec les conflits et manquer du respect faire un goal bakali atika non tu peux nga yambi na le bal comme ça na na zaboy et là on a encore la présence à monter dans le bar moté na ba ka makambo na okokolo ba benya téléphone faya ya abezo mata lelo yo ana okomila pasi azani muya bikisayo opesi elikasela losambo olongoli balobayalosoyaka na tolobanaka batolondaki bakosi yo prince maebale ekotolaka ekonanaka te bato bakili bayiselaka oyo basala oyoko basala te bango bakipaka te ata kotokaboli fami etika yeyaye Ingate, non de RTNC. Réseau, vous avez l'envoi. Bakali Yoyit. Bakali Bandé demande, pardon. Oh là là. Bakali Bandé demande. N'a invité. Bakali akimite boyo kaidi makamna za olobate ayo ki abangi kamane era. Oui, bonjour. Bonjour ex-moi na roi. Bon, va bien. Oui, ça va très bien. Et nazalaka ex-moi na roi te na etseko diaki père na biso père azalaki chef coutumier. Donc comme vous continuez toujours. Oui. Personnellement, il y a un problème personnellement, il y a un journaliste, il y a un chroniqueur, il y a un tout. Mais à chaque fois, il y a un quota, il y a un ce qui est camarade, c'est rare. A fini bateau, pas tant que combat bateau, tout ça n'a pas de problème. Yo bando ça ba live va 6h 7h du temps. On a remarqué votre respect, qu'au côté là et qu'au ça ba live. Peut venir même temps mon pipi na o ezanga ici ça et bimaki. Yo na ko ndimi ça biso kana makasi ke ezaka bongo. Alors que ngana ndo to ba te Équateur, que li za bongo tu. Que li ke mobali atanda na aja bo bébé to vérifier ka fo ici c'était ma pena. Ko yo ndeni yo aussi problème. Au date au 10e jour, bengani na quartier la terre, aussi problème na ba gaulois, bazo fingo bo se do ba live. Na modèle aux ana camarade no era. Ndeni to moni lo côté, na page ne kuna soit disant typiquement ba musicien, mais yo za musicien, yo za camarade qui parato défendre camarade na moment non. Mais au fin na ne ba basi, o cha bona ba profil na sima zo finga. Mais nous, attends, geste, il y a soutien au pied de monité. Et ça, c'est comme Question au pédard. Oui, puis qu'on s'allait faire lecture comme
En tout cas, Dédé, yo, voilà problématique. Ok, dans le banding, on a qui, bah, benganinga na quartier latin, bon, on a dans na quartier latin, nga mon dans le bord de la émission. Déjà, nga mon aloba que lettre wana ezalaki na ba incohérence ebele parce que ça la lettre au moment où au travers na batu wana orchestre na bango nga naza chroniqueur seule place on a salaka eza orchestre ya wata bangonde bakoki kosalela nga lettre ya bongo pour naza attaché de presse ya wata mais kozala bien na mutu engelo bateke no au travail na orchestre na ye biso de solana ba misenios tout exact no exemple na solana bina filé trop bien bina filé asalela nga lettre que bakali tout ça ma orchestre na nga non bongo te par rapport à era ndingo lobi ngana era to la problème te ngana era to la trop bien to la problème te na bien ngana na lobi te problème nenga nini tomoni soutien na yete pour première fois yo zo ba problème na réseaux sociaux mais si je me trompe première fois oui on a yo moko pour avoir ni nos ala ngwe da pour défendre ye ozo côté la ye ya mwana yo ko beba na bakebiri siko bandanga na na réseaux sociaux depuis 2021 première fois na mona yo oza ba problème ya yo moko ndenge ni muninga o benga na libasa les inséparables collaborateurs na yo pour ça ça live va 6 heures du temps ndenge ni ala kisi atate signe ya soutien envers la première sur les kanamo les cours là question wana pena et mérité na on ngate question de mérité la gate bonga la oye bandeni ponga la ebike toza la biso très bien ce qu'on on répond la question la ndenge ni po toza la biso très bien très bien au moins si qu'on a yo na ye na ndamba bete bakali na bimi zoba parce que on bénéficie na le bien flèche allée ils ont toujours accompagné la flèche retour flèche allée ils ont toujours la flèche retour quand vous êtes des amis vous pouvez pas nous péter dans les réseaux sociaux mais à chaque yo ça vous a prendre surtout dans ma chroniqueur na ba chroniqueuse na ba tumususu obeba na bango parce que au côté du masque na yo te me ba chroniqueur na na problème na bango te vous appelez moi quelqu'un vous appelez moi en tout cas en général pour ne pas citer le nom des gens ok pas personnellement pour yo na bango ko na problème parce que le mo boye camarade no ya erolati yango na exemple je t'attends ici ça ouais ma ezanga nini pipe ezanga musisa conscience we que pipe ezanga musisa mosaba émission ba 7 heures du temps pour nous ça va tout ezaka bongo mais toi ba basi toi na bana toi ebi pe to vous appelle mi bali banda pour moi te dit que ici ça de base si ok mais non wana pe so raison na raison na condamné pe yote comment au mouya mayo ya ba 7 heures du temps ma live pendant côté la mouya nene ya pizza nene ngalisa te mais non yoka ti ko tu muninga no benga to za général na ye ke ngaso olobi na nga na obinisa ba puta na obinisa ba kali okanga maloba nyonso wana ti lelo bosana te vraiment na ko sandeni bakali les paroles ne sont pas plus kek population de beta ke ya ko libanga l'usine de ket et zo bakali donc on a que c'est ton frère ils ont era ils ont avec tout ton cœur parce que c'est ton frère ndenge ni yosi vraiment munene boy ba golo ba pesi mo pa au 48 heures mo ba wanga ni onde petelo ya wanga na Yesu yondo za kada bakali na yebi kete yondo to mola ko na bakali na yebi kete c'est toi-même non ngakutu nene ya ngakutu côté mamkino ba wanga nyo ba sali boy nga e dérange kanga ata mokeke voilà yo question pena question eza nini ndenge camarade nao abeti yo 12 boy bacha mwamba
Obimi zoba, oui, obimi limbisanga pona terme wana, pona za mo mususu na ko employé wana te, nana ndeto lo banda lingala, obimi zoba. Obimi ebebe. Te yoka, nene ya yoka. Nene ya yoka. Yoka na tanga ba classe. Nga bakali na la confiance na nga et na yeba nini na lukaka na vie. Au moment où, là, on appelle la question na yo bien. Au moment où, nga na era to soignité, to ana problème te, nga na ya na raison. Kasi yoka, sko nga na loba pena, zela net na point ozo loba wana. Na point ozo loba wana ngai bakali na oloba nini na yo loba na live boyeki non ngana ega toi na likambo tozali likambo toza bien on s'appelle on s'écrit toi la problème te bonjour Néné ya bonjour bakali yondo kamwe yondo kamwe bonjour bakali bonjour Néné mais era lobi ke era yemo aloba ki bino Kofax bonjour désolé yoka moko yoka ki aloba ke akomandi na politique. Bon, là, en tout cas, la bon, na comprendre makambo Néné ya zoloba. Donc, d'abord ko expliquer moi boye. Bon, ko expliquer te mais ko baksaka moi question likola question ya Néné ya. Ezaka ka Néné ya te mutu akamwe. Ata ngai moko personnellement. Ah, likambo gani na kochongo boye moi na maya lobo moni na lobaka nini? Bon, bref. Néné ya zo bina mo etili. Bon, na wolo maboye. Tenga na wolo maboye. Bakali. Ouais. Si on a comprendre question Néné ya bien. Alinga do maboye. Au moins normalement, en tout cas sincèrement, atanga moko pe, atanga moko. Na yeba yeke non. Likambo bakali nenge peli boye. Inséparable na ye moko. Aroya ko clasher ko fité mais ko sala ta analyse ya pamba sur l'être ya Sandra Kazadi sur voilà réaction ta par rapport ya comment réagir par rapport ya vidéo ya Kofina Petit wana Golo ou sala il fait Tunisa na balabala. Ça dit ata ça dit moi analyse mo kaka pour na soutenir yopé. Moi je me rappelle moi parenthèse mo ka poto le cas ngana zo ba problème à Maroc. Pour alunga pena Belgique ayaka ti Maroc apportanga plainte afuka misanga mais batu nanga nazarana bango ba soutenir ngai batinela nga rutu mbongo nazwaka une affaire ba 1000 et quelques euros et utaka pa ba chinois pa Karine parenthèse kaka. Donc biso to yeba yike na makambo yo modèle o bakali amuya mayo na ye modèle o bakali a soutenir a kota makambo ya master na ye quand même faut ascenseur moko pe faut ezala pour amitié rozala grand na sens moko te amitié faut ezala flèche à l'air accompagné de flèche à retour. Donc ici ka Néné azaka yango wana et yaza paye moko te na bato tu bazolanda biso bazawa ebele ba remarquer pe yango ameni ni likabo bakali e mati pe na boye na ngambo ya quartier la terre ba dénigrer bakali mais moi na mai ata moi analyse moko boye ata moi nini a salité ezaka eloko kamusi bato ça dinga beso na biki la kamwete na kosi bakali oza frère Kofax next na one is a préoccupation et puis na moi curiosité ezana kati wana est-ce qu'on est de mon côté na sala ndenge nini. Non, en tout cas, on a évité, on a éclaircir. On a lobby boy. On a éclaircir quand Néné. On a évité ce que Yokagi Kofax. On a répondu même Néné. On a baki ngana ega to so la bien, tout ça très bien, tout béban pété. Tu as un problème té. Mais comme eza remarque na bino bosali, ngane tu as un problème mon côté. Ce qu'on a évité. Problème. Tu as un la question, tu as na vie. Koko ta maramba ba 100% té. Mais c'est là. Bon, on a tiki la bidon, on a tiki bidon, on a yaga pour la n'éclaircir la question Néné à bien, on a tiki bidon. Noko. Oui. Comment ça électricité na hyper ah, Néné a pardon. Néné a pardon Néné a pardon là yo, pardon. Il te mat na hyper. Il te mat, ça l'électricité. namoni bato mosusu baokoma ababi era loba bakala za mukala na ye d'abord naloba eloko wana plusieurs fois même na balife nanga era c'est un ami mukala ezalaka moto anikelako babasket oyo otinaka bengelo basi oyo otinaka sombele elamba siko nga na ye tokoma bapoana na nti aloba ye bongo
on les images restent non. Et ça peut être solo parce que Nene ya pensa. Nene zo se bisano ka makama. Ya, ngai na la katsa ba bona te. Siko bizela bino bondo kabola suna ega au moment où ba musicien belé na la ba problème na bango bondo ko tasu. Ika ngai na sala ngai tache de pesa wata leki ya yaya. Général, il y a era, mutala era. O bandai no mama après oyo lukanga inde po otuna ba keso ko kaka. Na o lead the news. Leadership. Nene ya ngai nana posa problème ti. Nana posa problème te tika na concentrer boulot na nga pa wata et puis na zolo bila na nga ya na nga bien moi ça me suffit. Oui, rançon dans sa promotion na ye, jibe piana, ba mise tout dans sa promotion na bango, sauf quand ba mise o nga la monique dans salate, point barre, c'est fini. Les cours là coûtent, ouais, les cours là et ça adjectif qualificatif. Et ça ba lo bana mutu les GA là. Le logote ba c'est logote na nga bakali. Muluba de Lixua la no songi. Ah, Muluba de Lix songi ngai na problème na mutu morote, toi na biso bien. Na 2025 na baki na obeba na mutu morote na nga bien na batutu. Dene ya de yo vani piaga rima ko no sala mama bongo frima. Ole ma minene zali pe na ole loba lobo ndo fanda ka analyse kama mabongo. Mais on va loba se to bebani te. Ah, yoka ningo zoki. On a dit que ça na ba live ba 6h 7h du temps. Ton dit maka ke pipi ça ici ça oh est normal. Pipi ici c'est ça ton pipi. Et comme na tourne yo les mokanda ne o bête ba lingaka boaki tia. Ningo zo lo bana wano zo linga. Te ningo zo lo yoka ningo zo semisa onke. Olo semisa onke mukala na ye boy na boy te ata yo moko penza. Ata yo moko penanga pena grand responsable boy ata yo moko. Bandanga ya ngana éviter si je me trompe. Bandanga ya réseaux sociaux en 2021. Non na lokati de bakali a un problème ya ye bakali. Ya yo moko. Nana les réseaux sociaux en 2021. Nani wana? En 2021. Oh, yo zam ta réseaux sociaux lelo. Non, 2021. Yo bani des réseaux sociaux 2021. Ouais. Pembe ni boy. Jamais yo réseaux sociaux 2021. Te pembe ni boy point. Oh, pembe ni réseaux sociaux en 2021. Réseaux sociaux YouTube partout. Partout 2021, janvier 2021. Nene tika no ba polémique nene. Ngaba na ye réseaux sociaux en janvier 2021. Non, na mona te ko na yo bakali po no moko. Etika lo zate. Ezakaka ba finga mama si olati wani ya normal. Camarade na o za lato muye o sa c'était habiter na live. To banzika boto la muti première fois en 2025, na juin 2025, bakali et inde bakali. Oh, il faut tout le monde peut pas bon pour aller trop suite à profit. Pour tout le monde est ah on le quoi appelle ton na Yesus. Oui. Parce que ozala bakali otambola kana ye oseka kana ye nini bakali inde yo wangani lo kwa petelo
Yo to sili kele. Même à part Kofi, proche dans les réseaux sociaux nan. Mais mutaka ezanga ici ça. Oh, maintenant le silence radio quand ton fin à la car. Out à Dubaï ah quand on va vendre à Dubaï ah et là c'est mba Dubaï. Et là pour muté, non Nénéa era lobaki ke a commis na politique biso auto sala ezama politique te. Politique akoma ka se yinzi azonga ka pe azonga bon eza première fois ya kenda ta première fois plus de 20 fois na ba preuve na ba vidéo exact akomi na politique azonga ka ndenge nini concert le 7 bakali asali critique le 10 le 12 bagolo batomboki le 13 bagolo bapesi ultimatum na Kofi Olomide 48 heures apona. Les 14, Kofi Olomide wanga yo roi Petro wanga Yesu 3 fois. Soso elimi. Bawanga bakali. Les 15 maman erratique, maman musique. Maintenant quand tu la musique chaque jour a fini à Barbasi. Chaque jour a posté à Barbasi. Mais c'est incapable même de continuer musique attends. Courage mon ami, simple. Il y a de petits gestes. Oh le banding. Attends quand on lobby aussi ka photo mninga notie. On lobby noté. Ya quand on bezaka teke ko ya ko film de l'autre ko côté l'autre c'est une émission. Dans des petites le mot insignifiant, ça dit oh ça n'a pas. Tout le monde Mais je pense que yo pena ko fi boza ki bien bakali tikanga. Yo pena ko fi boza ki bien wana na kioti. Donc tikanga o ezanga, on ezande sonité ça. On o ça wana. Alors on échappatoire. Oh, le beau sawana échappatoire. Obimi petit. Nanda ma bête. Obimi petit. Obimi ke ne mo alo ba koza général na ye. Yo so ya ye yi mo ba. Wana ozo ndo kanga ipoka la loba kaka. Nene ya yoka. Nene ya omoni ngai. Yoka nene ya yoka. Zela kasi oui yoka kasna loba na oki onengo lobi nene ya ngana bandi réseaux sociaux depuis Kinshasa na ebi YouTube na ebi internet nenge tambolaka et de deux naza mama na tetu yo osaka te na la lâcheté ozo comprendre et puis na eba ko loba ngana tala atre no mutu so finga lelo peut-être yo mutu no finga lelo ana lobo kumisa kinga na tala ngote ngana lobika ke question na yo wana ngana zana ngai mieux placé à répondre na yango te pour ngana ebi ke ngana massa na ngai tout ça très bien. Je suis brisé au Bakali. Ça va moi. Bon c'est ça. Sinon ça va. Oui nga ça va. Nene ayo mutana mama mususu yo na ba question na yo oh ah na ko fax boyo sangila ngai akanisa nini na ko passer dans ma live kuna aya so na live na kanisa benini kamere ex mobile amida mais c'est là va pena tout nos questions na moni massa no Jaël ba oswani se kuna olobite Jaël pas bon ça bien. Quand Singape na eba se défendre bien au moins que doit se défendre bien de nenge ba imilinga inga mona se défendre la gâte c'est bon déjà non yo peut défendre ngai yo peut défendre nga mama Kongo pe Chantal Bola pe c'est bon déjà non Sarato là Jaël soit 1000 fois dans les réseaux sociaux soit 1000 fois donc ngai nene na ko côté là ta 800 fois ba mususu o jeune bakosa mususu à sonaka chaque mot baba mot mususu o ngana kokolo ba ngote nde kotona na lobate ça na pexeke na privé na bise qui était au comme débordé mais ko soit na rabo soit na 1000 fois na réseaux sociaux 800 fois na côté là qui à part ceux qui a comme ça sont déjà oyé a comme ba wande nga kokate mais ça va tenir nombre de fois côté là ezali mais jusqu'au première fois que mescose là moni jasco to sur la boetan kimikolo au moni na otoloba awa ngana era tona premier côté
nazo envisager yango pété mais sikoyo nakoloba na ete que non era ya côté langa eza volonté na yaya so à côté linga so à côté linga tezo dépendre na ye yango ndete e osala ke ngana eto kabwana yango ndete e osala ke ngai nazala faible d'esprit tenabi yo lobi bongo to comprendre tete question o tuni yo mo lobi ke eza pona yo te eza batunde ba loba non alors ngana répondre boy ngasko net na place wana ngana oloba nini nani logo na oloba te suka ah yo se ah o matsa ndenga po loba bonga po sekanga oh en tout cas wa faux esprit mais ngana donc quand eza question to quand eza ko bateka po sekanga kaka bon problème te comme choli no ngai nani logo na oloba te bona oloba ni problème te mais mungala yebaki mungala soko sekiye mungala soko sekiye mungala apolaka te merci kaka oseki ngai mais nga plaisir na ngai ezaka naza leki ya yaya naza attaché de presse à wata ça me va c'est tout namona yo salaki life na masala nga merveille rambo na nga na lobelo moko bato eloko na naloba yango wana te eloko na naloba yango wana yoka te yoka nga na merveille tosala baje wana mutamema nga quartier la tete mutalakisa nga Kofi Olomide eza merveille nga na esiko toyebani depuis ba 2014 na yambaki na ba émission tozalaka na ye de toza penza ba pire ya makasi to sala na baje bongo e mona benga na téléphone petit yo yande ni position na rola so même ba message to komana na to benga na bongo parce ye aya na ngo e moti na bandinga ba TV ça problème ko touté moi je l'en veux pas parce que na yebi kaza massa na ngai to sala na baje wana nga na yebi ye ya keka ya merveille moté na yebi na famille na ye na lingwala na yebi na famille na lemba c'est na mi à moi wana mama mike kolanda no wana te wana masala ngai toala biso famille toaba master nene ya toza ba master ngana ko bonga nde alobi ke ampeti na ngapi na lingena loba apeti na to musa mamba débat ba age na TV jamais ngana na tina na moto le plus important za ke yemta laksanga Kofi Olomide ayebi Kofi Olomide na vie ko lekanga po ye lisola betagi o abetela bino ke oui ayeb sainga bongo ayeb sanga. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend na air oyoyo au moni vidéo oyo. Vraiment shalom 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 dans nos familles, dans nos maisons là, hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour demander mes mingaya trienen produit moko azar produit à compagnie Neolife comme on est trienen tous en a qui est nango ça soit ils ont 60 capsules na kati tous en a nini nango azan 120 capsules na kati trienen na sala ami premièrement trienen yo ils a pour na mtunyo so famille à tous en bonne santé et aux malades au qui consommer trienen trienen as a produit oyo ayeko booster ba immune system na biso ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et trienen penza ya liboso kutu ayena ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade de ça que tous ont malade ma maladie chronique ezotungisa lelo mokili ekufaka ndenge nini ekufaka na biloko tolia ba ngreshinike tonzi na kati ya ba biloko tozolia batiaka bakisa ndenge na misuni batiaka bakisi esala ke ebomba misuni na bango ta molai na bafruit ba vege biloko nyonso tozolia tonzi na bakisi na kati ye sikoyo aye tant tozolia biloko wana ebomeli biso baselile na santé na biso nde esalami keno tokomozwa maladie oyo tosuto ekomi lelo bato nyonso akoma bamaladi ya tension basikre banini bamaladi mena ye ayaka kolesa baselile na biso
ce qui c'est no allié à zongi en vie ce qui kufa ki azongi c'est les zongi en vie ce qui a qui akobela comme en bonne santé nde pe ça que ngana yo to za la paix en bonne santé alors le quoi to lia ka chaque jour il faut peut-être me la cahier ayeko ça la musala lo dans le basikoyo et à part ça ayepe à part ça à sokola pe makila à sokola biso makila tant domele makila na biso sokwami ba cellule na biso comme bonne santé comme maintenant cellule comme maintenant la capacité ya quoi sauver ba nutrition ma nutrition il faut ngana yo to tsaka chaque jour l'autre comme on lia ka pour ma tonda donc il pas sous te lo ni eza bien nutri to to qui pas mo sous te maintenant yé ko ba ça ba nutrition to sanga na nzoto ya o do sanga ngo chaque jour ayepe abaki selio donc trienne ndenga zabwe to ozobela te ozobela maladie nyonso santo ça nango ça les to c'est la triennel ça vena bien pour la santé mutu nyonso donc ça on a pour na problème nyonso santé zo déranger ça même notanga ba kombo et ça la kena bosa na misusu ozala kuna obino yango za pour na maladie na ngate na melate et ça pour na problème nyonso tana bi nyonso alors ce ko bengi biso le numéro nanga so au sali sur WhatsApp 078 dans la Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D pour rejoindre na WhatsApp pour sender un message de voice expliquer la maladie nous ango na comme ça pour se le temps moi comment quoi na bosana comme ça na ko ebisayo pour utiliser oyo et au sunga yo et au sunga vraiment zo aider ba témoignage ça belé to ko looking na WhatsApp na otinde kuna ba quelques témoignages to ça na ngoye ba vidéo to ça na ngoye ba voice na otinde la yo moko mibale au monde keno ezo sala vraiment na invité au sala vidéo amulai yango na vraiment ça bien pour la santé yo ça ba mal ba fatigue chronique mili langaye au booster énergie muto amela triennel aza muto aza bandi na âge à 12 ans mata on amela triennel ya ba les autres ça ba produit belé ba traitement ya ba maladie nyonso to lobela ka on a vidéo mususu oyaka to lobela ka belo to lobaka triennel na lobela ka na mukuse vraiment yeyo so lingo yeba vraiment deep ya triennel luka biso na numéro na pesio to lobela yo na expliquer yo triennel ou bien au team de l'oku na expliquer yo triennel ou bien au team de l'oku tu photo na ye na explication ni nyonso ceux qui peut comprendre en anglais na team de lo ya anglais so français na team de lo ya français toza muto na besoin na toza na poto toza soko partout za na Congo wapi to tinda o muto za na AVC na za na témoignage muto AVC lukanga na opesa yo melela nga triennel no yo oza problème nyonso to na bi problème nyonso santé melela nga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba sibiso boy mutu soka ye avant to bande traitement PCK au poza bat ba melaka o babiki au lieu dépenser na traitement milai toza nango pe kuna memelika ye pe komi bien juste solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mukuse ngana bisabino to utiliser ye yo liaka chaque jour ngana to liaka chaque jour to melaye yeyo triennel dala nga la zobela te mena melaka ngo ngo za funga meza ya ngai dala mela die na tongo o moko ya pokwa na ngai yeyo ngabeka to tafuno ngai ngabela te mais c'est la ricane na sino que na zobela te tu nyo somela abon attendez salé soki ozingai soko moni que no on ngolu zabiso pe facilement ataka na chaîne yo talela biso yo soko luki biso zabiso facilement a produit triétoire en produit Neolife Neolife c'est un produit naturel ma produit ça un produit naturel ça bio vraiment ma produit ça t'aimer belé nous quand après maladie nyonso au problème matériel et votre babo taraté au problème libido ko toi papa au problème nyonso maladie nyonso asthme maladie nyonso diabète mutana sida
ata moto aza sida sida esila te mais ekomisa moto amonana bien sante kitoko na miso ya bato suki kitoko mamuso kitoko toza na kisa bongo o moni neti ye soki omele mpe bamama balingana bango tioko te bango balingaka tioko te lokola mama pacifique soki ozomela ye akomisa te na yo kitoko lokola ya babebe babuton ezala te azosilisa babuton aokomisa te kitoko o nzoto sante ekangami yaka su monene te ozolia ozomela no ozamo mpe bien mais sante nzoto akomisa sante ngebu azobongisa mpe kisotaka ntango kati ne sokwami kitoko si bota libanda fo ebima ti pesa makambo pnl solution luka biso partout na numéro na pesi bino to na chaîne ota ya biso soso ota biso na TikTok na YouTube partout place au monde les chekutani na oyo